Yesu Masia olonga mutima nanga okonanga yo la sala ya yo yobe okoma ya yeba elome mobali olonga mutima nanga okonanga yo la sala ya yo yobe okoma yanga nasalaki demande d'emploi te pozwanga nasalelaka yo kasi na bolingo na yo okomisinga mosali na yo ngai oyo nasalaki nanga sefete pozwanga nasalelaka yo Yesu kasi na bolingo na yo okomisinga mosali na yo na yango nalobi nazali elembo ya bolingo na Nzambe apona ngai nasalela ye apona ngai nayembela ye. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuwapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orcose net in a film. Congo Promo, babunda nanango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Congo Promo deux fois avec le boss Raph Ngindou. Il offre les jeunes leaders de la gaille. Artiste na yo yeyo. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise qui tape. Bonjour mesdames et messieurs, merci de rester branchés sur Congo Promo Télévision dans cette émission Excellence présentée par Scotty Kabalou, la justice de la presse. Voilà donc cette année 2021 que nous venons d'entamer. Nous sommes encore au mois de janvier. C'est pour cela je vous souhaite, vous tous qui soutiennent cette émission, qui soutiennent valablement notre chaîne Congo Promo Télévision. Donc de merveilles à vous, de bonne année à vous, de bonnes choses à vous tous. Je pense que ma cadrage dit tout que sur ces plateaux d'excellence, je suis avec Maître Avatar Jean-Pierre Manzolo. Voilà, donc c'est un sage, c'est quelqu'un qui a beaucoup à nous dire. Où il y a Kaliboso Nabiso pour nous sa réponse na ba question Nabiso. Voilà, donc c'est une très belle émission, une première émission de 2021 avec Maître Avatar. Maître Avatar, bonjour. Bonjour, meilleur vœu, bonne année na Bazinyo Bazolanda Biso, bonne année na Colochen, Raph Ngindou. Bonne année Yossi na yo, pe alors nali bota moali. Bimba, donc bonne année, pe na Bazinyo so balingaka Maître Avatar. Maître Avatar, voilà donc c'est quelqu'un connu de Congo Promo Télévision, to ya moi mingi. Personnellement, Maître Tokotano nous na tous on a qui en 2020 personnellement parce que vous êtes quelqu'un où a ba méditation, a ba sagesse, ça moi mais personnellement année 2020 ba te belé ba les laki que c'est une année où ba maladie ba corona et que ça un peu négatif pour beaucoup de gens, particulièrement Maître Avatar année 2020 et les Kende. Premièrement, la Bible dit et le comment est comme la moto 5 nzambe ya révélé. Déjà l'heure est en 2019 tout le bela qui makambo yekoya en 2020.
déjà pe makambo yekoya na 2021 oyo tolobela ki yango déjà na conférence moko na salaki na 2020 mais yambalo yo na rendre ngo secret parce que ya zali na ba point moko sensible mais moto azali na besoin nango na koki na PCA numéro ya secrétaire général ya Fonda Canal de France ya koki kotindela bango document wana na WhatsApp na bango gratuitement ya makambo yo na baki ko sale mana monde pour na 2021 oyo c'est un peu ça. Voilà, donc mais maître yo oyebi que sotoye pa na yo donc tozara na ba question belé l'Arabie so ba téléspectateurs il y a excellence tine de l'Arabie so tu as annoncé pas maître pour nous hommes miano mais maître tout ça la question ou aliboso toye ba parce que deux fois tout mon ara papa ou to maman na musala na ye abanay ko sala mais en tant koufi aussi on a peut-être muto remplacer peut-être papa en tant koufi esprit na ezaki peut-être d'accord te quoi na muto ko remplacer mona mutango comme mona ba mystique to ba est-ce que muto koufi azongaka po bimela batu ils esprit ba demain bazu ba démon bazu ba comme ko utiliser na facette ya muto koufi réalité ni li na niveau wana. OK. La moyen dirait il a posé des alors questions il a posé peu question à bureau a posé question à bureau pour la moto à sala ka koufi. OK, il a posé peu question à moto qui a koufi a commis na les bureaux supposons ngai ni banomenga peut-être PDG na compagnie moko basala ka yo pire. Voilà. Mais nazana besoin na poste nango yo ba le sotisenga mbangu te na le garder poste nanga ba le temps ebele. Na loki magicien noir satanique nganga moto ya soloka na lobi ke non nazana besoin salelanga musala na go fufutu mbongo na mais nazana besoin ba longolanga na musala wana nokite. Nganga wana ya kosalela parmi ba trois alors biloko oyo soit fantôme ya moto soit ya kosalela nini golem soit ya kosalela esprit errant to bandi nano na fantôme. Voilà. Moto nyonso azalaka na 8 corps. 8 corps wana yesi multiplier na 16 parce que chaque corps ezali na partie nango ya kibonzambe ezape na partie ya kibosatan. Topé partie ya mabe. Si toza na corps physique, éthérique, astral, mental, causal, bouddhique, atmique, christique. À part wana, moto na âme na ye azaka na partie moko babenga kongo vampirisme. Vampire, partie vampire ou ezaka na kati ya moto. Partie vampire wana ezaka soki moto akufi, bandoki basalela ngo pona ko aller lokela. Azui balati nzoto no baki ba fini moto kingo. Bakoki partie ana babimisi yango yekomi o sala batu ba mabe. Alors bakolobana patron bino Jean-Pierre comme yonde motozali patron comme olingi boumela esengeli o lekisa moto mais lekisa mona famille na bité na famille na ngate na zana besoin ya motali babi. OK, soki motali banda esengeli moto yo il y a yoka ko facilement mingi zaka bali petit babitinda peut-être ya lukela ko basi peut-être si moi petit confiance masanga peut-être ya betela ko bali cop soki azali cool na moi akozala pe cool na monda molili to pe na monda milimo. Voilà. Soki azali teti na moi soki olekisi ye akozala pe teti na monde ya molimo. Alors mingi ba patron wana to pe ba chef wana ya kolekisa moto azaka cool ezali teke ya koya ya donc ya chubiombeli azui kaka mbongo akabeli me mbongo wana asaki. To pe ya zui kaka sapato mingi ba musicien nene basaki faire ba musicien ba miso. Voilà. Ezala ba musicien chrétien ezala ba musicien mondaine. Donc o ali consulter nani magicien noir mingi basenga bango pe ba lexa pe moi moto alors pembeni wana magicien noir parce que yebi formel ya ba ange te parce que côté ya nzambe pe ezali pe ba protéger pe ou garder pe poste. Voilà. C'est que ça la marake nini yazui peut-être sapato elamba apesi yo to pe mbongo dès que olati yango sima ya mikolo
okufi. Donc il a ça pas tout fait les canaux cérémonie, on va pas ça un gros peu pour maillot. Mais oui, il a déjà travaillé, même madame Mbongo, il a travaillé. Il y a les Nzalina Bambongo, même donc même Ataba Kabili yango ebele. Yoko si sango oyebite comment oali si siango. Ah bon ça na Kabila kanga eto. Mais yoko avancer lango jamais parce que Bambongo a déjà travaillé. Alors que ni yeko salema. Ceux qui okufi principe ezalaka les mêmes jours esengeli magicien satanique wana tope nganga wana ya Satan azwayo bokende tina cimetière côté oyo bakundaki petit wana tope mutu wana mais mingi charge ya ebembe esengeli boss wana mutu azwa ya kotike la famille charge mon côté parce que asombi amnae donc yazali na besoin te que tu alors bolakeli mabe parce que na ba famille balakela mabe Georges mutabomi yo bimela ye pour na pouvoir wana ezalate esengeli azwa charge ya matanga ba mona te petit ne mutakufaki azwi charge matanga simanango akokende na cimetière na ba minuit parce que bato bakengela ba cimetière ba mona makambo ba mituke yaka wana tutu na minuit ba matisi cercueil ba fungoli abimisi motema mutu wana tope abimisi ba tesikili tope abimisi misu tope gorge par rapport ya musalo bazo salela ye parce que partie moko ya nzota mutu ezaka na moi option nango na ba vente spirituelle nini sikoyo ndiye kusalema molimo wana ya mutu wana ndenga lo ba lakisa ye ya kozwa eloko moko parti moko ya nzoto wana akokundango na kati ya place ya musala. Voilà. Alors dès que ya kundi yango kuna molimo ya mutu wana ya kufa parti vampire na ye parti ya molimo ne normal esko évoluer na ngo soki eko s'incarner ye s'incarner soki eko kene wapi ke wapi mais parti na ye vampire die ko koma ko ali travailler na compte ya boss na musala. Mutu nyoso ya koluka ya zwa poste ya musala ya boss wana misusu kote même kote ba chauffeur ba grand car ba sala ngo soki alors o ali botelier vous nenyale voilà derrière nayo et y a les vimbi lokola bagan ya box parce que y a les zali na esprit oyo azali o protéger poste na ya musala mususu kutu batsa ngo même atana ba mesa ya ba wenze obote les présidents misusu kutu plus loin même atana ba sentinelle ba komi o sala ngo na ba poste na bango ya ba misala abomi mutu pona kaka ya garder poste mais eloko yo banganga kisi balubaka na batana bango teke contrat nyonso ezalaka déterminé ezaka indéterminé te seul nzambe mutazali indéterminé nzambe azali éternel mais nyonso esale magana kata temps ezali na tamoko bo esengeli esuka ezali na tamoko bo esengeli ezala libéré batkei batie molimo wana na kati ya bureau peut-être dire ya force ya mutu wana force vitale ya mutu wana ezaki kaka ya 6 mois peut-être kaka ya 2 ans pendant leur 2 ans mutako longola ye na musala zate ezala ba mo butu to monaka 32 ans mais 32 ans de pouvoir tango yo génie yo yazaka na fleuve vers Zaïre, fleuve Congo, fleuve Zaïre, il y a l'époque parce que Mobutu salaki pacte na leur génie moko azaka na fleuve Zaïre comme les Zali Zaïna alors il y a salaki pacte na ye pour aller garantir sécurité na ye pendant un bon moment mais malheureusement abanaki ko aller nourrir ye les sous bien te tandis que abanaki ko aller zalaka nourrir babomi batu baboki ba na fleuve il esprit na ya se nourrir tango mwali butu akoti ba loge belé na ba moko a négliger qui tango a négliger qui et lo nyonso zaka na tanango alors na kangi parenthèse wana mbangu pour na masole zali ya Mobutu te voilà te na zongi mba moko alors soki délai et s'il suppose zaki une année 6 mois 5 ans et s'il esprit wana akotosa yo lisusu te donc yo kutu yokoyeba te ya ko protéger yo lisusu te siko ya komi na nzala ya kozala na besoin ya se nourrir alia akolia soso te ya kolia makala konki te ya kolia fumbwa te kwanga te malemba te ya kolia nini ya kolia nini esengeli ye moko ya se servir na makila babengi vampire parce que vampire amela makila mais est-ce que azalisko na les plans moko éthérique na plan moko invisible voilà. Alors siko esengeli ya se nourrir ya ko se nourrir na nini kaka na kata compagnie wana kaka na kati école wana kaka na kati université wana kaka na
kati ya société wana moto ya kozala makila pete veut dire que azali protégé spirituellement te azali na vie de prière te azali na ba erreur ebele oyo esali ke ora na ye kusho e protéger biso ezali déjà ya kotoboka oyo azali faible akokufa. Voilà. Wana vampire wana ya se nourrir, à se nourrir, ya se nourrir. Ceux qui vampire a commis que se nourrir sans que azala orienté, a kokoma rebelle. Si malango a ko kiper les sous quoi les protéger, muto et sengala qui a protégé na poste te. Kaka vampire wana a ko balukela yo, ba ko longolo la poste. Ceux qui leur balongo liyo. Batie muto mususu ti. Muto wana ayebite ke ezaka na molimo moko a mfanda wana. Tango yo mutu ana azui poste sika ya wana na vinde kunanga zalaka na 3 personnes oyo na vie ko zanga bango jamais mais mutu ya makasi ezali 3e personne. Première mutu zala na médecin na yo parce que yoko zalaka toujours malade olingo lingate lianzi yeku quoi li compliquer yo malaria de compliquer. Deuxième mutu zala na avocat parce que olingo lingate soit ba kufunda yo soit yonde yo kufunda so ki peut ni yolingi kwa li sombeloko conseiller et sengeli avocat ya conseiller mais troisième mutu azali o combler ba vida ba denyoso ezali papa na yo ya molimo tope mama na yo ya molimo soit maître spirituel soit pasteur soit prophète soit mwalimu na yo soit bouddhiste na yo soit mutu moko ya molimo mais ya solo ya escrote so azali mutu ya lokuta ezali risque parce que akoyeba te que ozali kwa lizwa attaque spirituelle. Alors dès que o alizui musala sika première chose esengeli ba les exorciser soit ba les prier les soit ba les saka soit ba les sala ba cérémonie tout le monde on peut se mettre une ndako sika oui mais même taper na bandako ba sala ba cérémonie na kati ya bureau na yo parce que oyebite muto azaki wana azaki na banzela nini kowele la karate yelenge ya bureau ni yokotemba moko fa na kiti kitsengo ezaki nde boye siko vraiment na kodonda ke ba peut-être yozo gérer bureau no na moi mais na buto eza molimo mosusu motazo gérer ndiko mona ba dossier comme molimo ozalaka meilleur travailleur mais bando kota na bureau wana compagnie ekoi vide komi usalima ba problème komi moi sina ndako abeli mwana abeli nani akufi mingi batu ba remakaka dès que yazu musala moto moko yakufi na famille batu bakomi okufa ezali yete motazo lekisa mais des bureaux à côté ezali chargé négativement et ezali quoi les vibrer négativement et c'est ngala qui quoi les changer vibration si comme alors il y a les changer vibration il y a les places wanate yekoko nuire même yo et nuire paix libota na yo et nuire pe famille na yo. Alors ceux qui yes donc esprit wana o aller combattre yete akoki même ko aller boma yo na kati ya bureau wana yo komona ke non ezali na ba compagnie misusu bato ba mi diembi kaka patron zala ki bien mais abimi na ndako boye ya mi diembi ki raison ya mi diembi ki ya yebite parce que ezali na vampire oyo ezali ko aller tourner wana oyo na lobby eloko te parce que ezali même na ba technique ya ko piéger ba les vampires na kati ya bureau parce que ya les ali na ba famille le tsali yango na bureau ceux qui vampires ezalaki yokoki yoka voix na ye yakoki même ko se manifester na les miroirs parce que makambo nzambe yeleki kindoki na bondoki makambo nzambe ezali na ba secret nango bon vu alors que tozo courir na les temps na kangina no parenthèse wana puis na fongoli deuxième parenthèse tezo ezali moto akufi azo zonga wana na kangi kaka parenthèse parce que na lobi kutu eloko te ezali ka moi flash sikoyo moto akufi azo zonga moto akufi akozonga pona nini parce que la Bible dit les morts donc laisser les morts enterrer leurs morts mais quelque part dans Ancien Testament la Bible dit roi Saul a monique royaume na ye comme na ba problème accueilli à luki un médiumnité ezali capacité ya ko solo lana ba yesi prio yo bazali na dimension mususu topé ba kufa topé bazali wa mebiso tozomona ngote akeye pa na ye albino bengelanga nini prophète Samuel alors que Samuel déjà akufa Samuel akufa mais même atana monde bato bakufa aza prophète
prophétie naïe azaki toujours na ba prophétie naïe même Jésus balobi tango akufaki akendaki côté ya na monde bato bakufa bato bakufa te en réalité biso bato to les alaka na mokili moto to les kufa mais yongo to mona pe mais bato bazalaka kuna na monde ya bakufa bangonde bakufa te mais biso nde to kufa abengaka Moïse placement matanga ya bimisaka Moïse ya kufa pe Jésus na ministère na ye azaki na 3 places abanaki otambola mingi na kati ba cimetière abanaki osala ba cérémonie na ba cimetière makambo nzambe leki kindoki na bondoki parce que Jésus ko agineti lelo to bengi magicien Jésus azalaki na époque na biso azalaki azala Jésus te parce que époque na biso bato bakomi tellement teti soki azalaki na époque na biso alingaki azala Jésus te azalaki na chance ayaki na époque oyo bato bazalaki na moins douceur bato siko bakomi motema mabe pe alors batiaka tembe sur nyonso ya plus Jésus abandaki komi benga nzambe mais des fois pe yami donc yami bengi pe mwana nzambe toki azalaki kaka ndenge babomaki mbango kaka ndenge balingaki pe bale bomaye kaka ndenge ba pasteur na ba mwalimu misusu congolais bandimaka Simo Kimbango te kaka ndenge balingaki bandima Jésus te alors nazonge le sujet alors nini yali salemaka mutu normalement dès que yobotami yali zali lokola téléphone téléphone ezali na pourcentage na ya charge ceux qui est commis na 0 après ekokangama ozali na ba jour na ba heure na ba minute na ba seconde na ba tierce oyo ba tie na vie na yo esengelo vivre ceux qui journée moko eleki compteur na yo est diminué ya chaque fois moto fêtaka ya anniversaire ya fêtaka nde que non ya komi pembeni ya liwa voilà sikoyo peut-être basala ki opono kufa na 50 ans yo komi na 25 ans bateli au poison nga na teli au poison parce que na moni yo alela tara bien yo ali nzali na les chances tokyo luki mo ali sala bakabela ko facilement na komi jaloux na yo na zu poison na teli yo mais ozaki na 25 ans na programme ya monde ya ba esprit ba ebike Scotty ya kokufa na 50 ans voilà. Mais nga na tili au poison na 25 ans okufi mais yokufi te okufi na monde bato mais na monde molimo porte moko te ekozala polele pona yo molimo no yekokoma errant yekomi vagabond yekomi yenga alors bato bakomono te mais yo yokomona bato yokoko ya na kati ndako na yo mende bango bazomono te mais yo yozomona bango yokoko tambola partout bandaki yo tambola mais danger zali soki okutani na magicien moko aza satanique yazali na besoin ya kuyibaka ba nini bali mbongo na ba bank na ba poche bato na ba wenzi wana ndeko soki osali boutique maison d'habillement côté nyoso ekoti sara mbongo tia anti-esprit ezali na ba cérémonie angélique ya ko bloquer ba fantôme voilà sinon te bakoko vidéo mbongo na kati ya bank bakoko vidéo même mbongo na kati ya M pesa na yo tala même mata na kati ya M pesa na yo esprit akoki okota na kati ya système à les déverrouiller à longo liango yo bengi bato Vodacom ezaki na ngo pe bato ya Vodacom te alors magicien noir wana yakoki akangi yo molimo wana comme fantôme akomi salela yo na ba makambu na ya mabe soki 50 ans na yo ya liwa yekoki a libérer yo sikoyo obani sikoyo possessis ya liwa mais masumu mati quantité alors sikoyo mususu bazonga na vie comment donc yakomi bima comment attention na ba attachement eloko nyonso yo lingi makasi soki okufi yoko boya ko aller traverser na monde bato bakufa okubanda ka kozongelango supposons yo lingi moi sinon makasi ya yo 10 minutes sa mobile na yo asa wapi omoni akaki téléphone tout yekomi problème pona yo tsoka bimi donc akeyi koluka basi tsoki yakangi téléphone veut dire que akeyi koluka ba mibali zueleki tellement na niveau moko élevé yekomi obsession partie moko ya molimono yekomi collé na mutuano lingaki makasi soki okufi
yangwana yomoni na ba coutume africain basala ka ba cérémonie soki okufi molimo no yeko boya ko aller voyager yangwana yomoni ba coutume misusu ezali mabete moi si soki okufeli mo le bali esengeli ba le sokola yo ko bateke pasteur nanga boya ki non esengeli ba sokola yo soit basala le prière ya makasi parce que soki muto na linga ki yo makasi nini ya ko boya ko aller traverser na monde batu bakufa ya ko zala kole na yo donc yana ki la réalité mobali nyonso yo yoko bimanaye ya koboyo sans raison parce que nini mobali wana ya kufa ya kobandaka kwa le benga na bango mwasi nyonso yo yoko linga akoboyo sans raison parce que nini mwasi moka azali pembe no azali pe na zuwa mende mystiquement akoki même kola dizo masque verse ya commission impuissant donc makambo bele fo pape akoki pe amemi yo pe na monde batu bakufa yo pe yo donc yo kufi na ye yangwana batu mingi bakuremake bato yo balingana makasi baliwa na bango landanaka parce que soki moko akei akolinga te ya tika muninga na ba mapasa pe sale maka soki ba mapasa wana balingana mingi moko akufi même ata baza ba bébé soki bo ali kengeli moko bien te bo ali sakite bo ali lobite mususu pe ya kolanda parce que bo ali sangisi ba mi tokina bino deuxièmement molimo mutu akufa parce que na yebi na sala exorcisme moko ça fait 7 ans passé parce que nga alors na bani ba exorcisme délivrance hein exorcisme et l'exi délivrance voilà na bandaki makamnanga ya mystique déjà na 3 ans voilà na sala ki première délivrance na 12 ans na bandi ko sala ba délivrance mais na komaki ko aller mona à partir à 5 ans na komaki mona ba milimo donc la famille baza ba témoin na komaki mona ba milimo pona ngai komona ba esprit ezalaki naturel na banaki obetela batu siko na banaki baketa ondo kité na komona mona 5 ans quand même mais oui alors pona batu ebele ba mona ki ngai mystique mais pona ngamoko na mona ka mystique wana naturel mais pona batu misusu ba banaki komona ngo bizarre na kangi parenthèse voilà soki olingi voiture no mingi jour okokufa ezali bon na fungoli parenthèse tangu mama na mobali na kufi sima ya 6 mois mobali na zalaki na mesano ya kotikele $10 na likolo ya mesa pona kolia ndako chaque wana abanaki kokuta $10 na kati ya chambre na oyo babanaki o passer rapport na mobali ne tango azaki vivant abanaki o sentir peke azali o coucher na mobali abanaki o mona même ba laisser perme abengi ba pasteur moko ya donc ya ki wana na kotanga kombo na ete mais pasteur wana motu ya senga kinga yo siku bali beta ka pasteur wana bali mbatana ya intercesseur oui yakine kene bakei basala délivrance babenga na molimo wana na chambre donc molimo ya papa na et ali gifla ka bango bali mbata ya plus papa wana zaka costaud a gifla bango bali mbata babima babana oyo et ya les ali série comme toi les alaki na contact période wana nazaki na ngana monastère nazaki nano na couvent koti na contact na ngai na bimi na ye na sali exorcisme pendant l'exorcisme ezaka na méthode mususu tokoki sala ke non tolingi toyoka makambo ya mutu akufa wana na koki na luki ata mutu moko par hasard na kati ndako wana na komisi ye lokola porte na sengi molimo papa na ekota na kati ya nzoto mutu moko ezaki mona moko na ekota pona na solola nae avant ya ko engager guerre esengeli na koyeba mutu ana azawana pona ni parce que wana za ndra kuna yi bokoki obenga na ye na divagation te peut-être azangi yesika ya kokende boyoka ye na koti si molimo na ye na kati ya nzoto ya mona wana wana même secrétaire na moko akalazala ki frère Alain Kandolo alors que molimo koti wana akoma oloba alobi ngai na ko kende te parce que moi si nanga oyo alingaki libanda mbanda na ngai mutu atindaki bale bandi bale beta ngai masasi mais ngai na lingi moi si nanga mingi même ata na monde bakufa na kotikete nazali kakawa kuna ba porte kangami na kufi avant temps bazali ko ale yambanga kuna te bolingi bo ale bengana ngana kende wapi na ko kende te soki kaka to ale beta na kaka ba le mbata wana ko kende tenga bino esengeli pe ko ale ye on ezo bimasko na mona 5 ans mais voya mon ko habité voilà même atana za ka makasi na bi
tomba ya molimo esengeli pe des fois pe ko aller éviter pe ba lembata yo moni na les guerres même donc même ata o aller gagner bitutu pe quand même il y a les on va dans son liste pe kanami mais au gagner esengeli ko aller éviter na bi bon to aller passer accord ngai nazo fongolelo porte. Là c'était en présence de toute la famille. Ouais, famille nyos. Ngai alors nazo fongolelo porte ya bato ba kufa parce que la Bible dit na pesi bino clé nyos boko fungola na se ye kufunga malikolo nyos ye kufunga malikolo ye ko funga manase mosala nzambe ya solo esengeli yeba koma bakotaka na monde bato bakufa esengeli yeba donc koma ba kotaka na monde ba ange esengeli yeba koma ko aller récupérer mutu na sa mai ezali kaka na maloba te bima na mai non esengeli des fois pe o aller matisa molimo na yo esengeli o matisa pe molimo no alors andimi Bible c'est bon ce que donc fongole linga i porte ce qui peut balobi ke bakoteka nda kunanga jamais wana na kundima kwa lekende abi mama oyoki nandimi mutu ya koteka ya zate alobi bon soki mutu ali teki partout na kozala na kozonga pona nazwa yo alors mama est-ce que yokinga ça y est, cérémonie, tu fais les portes, moi les pépé côté na les ndako minde panzani minda toi ndako ezaki na ma campagne minda nyoso panzani pas après accueilli qui mien yekota qui mais et ça le maki ke bana teti ba komo oteka lupango bateki lupango ba wele est-ce que maman la bango neko bisa bango teta oteka lupango non mais tango cérémonie ezaki bango nyoso bazaki ba moni que déjà ezali na passé déjà coup de théâtre très beau après quelques temps moi c'est pas kufaki parce que respectaki bon nga parler na zongaki na ngai déjà na couvent pona kwa li benga ngai na téléphone ezaki difficile si akufaki wale ezali moko ya ba exemple ya mais maître mambo to ba témoignage au PC alikamweleka et stimuler nga beka na question moko to souffler qui déjà la vie après la mort to kenda wapi OK ndakufia zozonga azoya ko réclamer to kenda wapi kutu nazali lisusu na témoignage moko ya ndeko nanga moko papa na ya kufaki papa Mozart tango kufaki asenga ki veste nae parce que azaki moto ya kimbangiste ya kufi mais ya bimeli mwasi nae abitala tala lore pembeni boye ndoko mona veste nanga moko eza wana ya bandejo yo kimbangiste koto yo nga lore baninga nyoso bazolata veste pembe menga ezate asengi veste veut que ninyi zaka kona na monde batu bakufa alors na kangi na parce que balata ba kecho to lata ka ba veste ba balata bango fongolango mais côté toujours la question na yo ali mpozaki eloko nyonso ozali ko s'attacher nango yeko kwa le kangayo pona o ali traverser noki na monde batu ba kufa te Yesu Masia bolingo na yo okomisinga mozali na yo ngai oyo nasalaki na nga selvete kozonga nasalelaka yo Yesu kasi na bolingo na yo okomisinga mozali na yo na yango nalobi nazali elembo ya bolingo na Nzambe apona ngai nasalela ye apona ngai na yembela ye